toujours vivre le Bien TV, Billy le Kamaloba na ebele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un manque à gagner parce que moi, billet aux supporters à son mac. L'État bénéficie, l'équipe aussi peut bénéficier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Violence dans le stade, tout le but. En tout cas, on violence sur influencer résultat. Parce qu'après moi, tu sais, une violence, il a foutu dans le résultat. Et tu gagnes dans le pays, il faut changer dans le côté. Je pense que pour régler le problème, il y a un cadre moussous. Le cadre est belé pour régler le problème. Mais la habité Kiti ça na ngo nini Kiti problème na ngo nini ma banga ko zoki sabat en tout cas na habité à chaque fois tout ça la rabongo toujours na rasima instance à jouer décision tout peut ba conservation décision un moto vandi un match de 3-4 matchs de se pousser à dans stade ba te bele ba na stade pour nous ba stress ba te bele ba na stade pour nous vivre spectacle. Bah c'est déplacer ça dans le stade au moins stade à Mindele et ton na kaka ata match bétamine au courant de la semaine et ton na kaka parce que il y a muto bindenge na ebui mutna mutayi ko tala match objectif na e muso eli spectacle muso yeba marambole ke bele na muta nake na aussi distraire na stade mais stade en temps to ko ta o ya biso ya Congo nzamba limbisa. Voilà pourquoi tu bengi ba communicateur ba club populaire ya Kinshasa où tous en bango na studio Rolanda bango tout à l'heure et puis ba pesa ya bango makanisi sur les actes ya ba supporters dans stade et nini to ko sala po maramwana ici là et surtout que ba zong ça quand même ba supporters dans stade effectivement pour nous permettre l'équipe ba bénéficier maintenant kewana ikosombe la équipe mai. Et quand on a une semaine ou un entraînement, c'est très important. Mais nous avons un changement et un abisso à supporter. Merci à Yannick Maramba qui assure la réalisation et la mise en œuvre de votre grande gueule ce matin. Le temps pour moi, Yaku Yamba, Bandego Nabisso, Ndeko Onda, Ndeko Mouski, je pense. Micro Yangwa. Je suis un communicateur à DSMP. Mbote. Mbote. Micro est moi. Le micro. Mbote mingi. Mbote mingi. Combo bon. Ndeko Tumbadia. Tumbadia, voilà. Mbote mingi. Pe kakawa pona. Sensibiliser ka ba supporter c'est doter ya ba supporter c'est parce que mamsou ba ebi moi sensibilisation te mobilisation ba éviter côté yande ba supporter o ya biso ya moto yelelo nande ko wata nande ko apo o wata zali communicateur avec club bazali communicateur à des club moté mapembe na apo na renaissance qu'est-ce que je dirais au renaissance parce que ça dit renaissance football club renaissance na olympique club renaissance le raison solo na foot to beta solo au renaissance to beta ma solo au renaissance to pour na ko sensibiliser ba supporters. Merci beaucoup Ndeko Mouski communicateur à DSMP Ndeko Apo. Bienvenue Ndeko. Bonjour mon frère. Merci. Alors Torozan Ndeko Wata tout à l'heure, le temps pour moi Ndeko Val et monsieur Mbet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous les auditeurs et à RTG, à toutes les grandes gueules besoin de Siko et surtout Mbote Nabino va fidèle par ailleurs à Mbet. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles pour nous parier à Mbet? En tout cas, félicitations à Real pour la Classico. Tu gagné qui samedi et puis ça joue à terre. En tout cas, le but aussi le week-end en folie, match il y avait des belles affiches. Classico, aujourd'hui il y a Italie, match à bien Zalaki, aujourd'hui PK dans le football, dans boxe, de Zalaki avec Mbet, vous avez possibilité de parier sur le combat à Martin Bako les Zalaki, possibilité de parier sur le combat à Francine en Tyson Fury Zalaki. Donc tous les parieurs mais ça n'a qu'au parier avec Mbet, c'est retrouvé qui bon ce week-end. Félicitations Real Madrid négocié là-bas. C'est Zalaki mené au score, mais avec la meilleure recrue. Il y a saison. Jude Bellingham. Toujours qui bon Real qui bon avantage et puis remporter qui match classico et la semaine la semaine à Sika. Il y a quelques matchs aujourd'hui. Oui, bah que NBA déjà zone, vous avez la possibilité de parier sur les matchs. Il y a championnat basket États-Unis avec Mbet, Coupe du Monde. Il y a rugby aussi là, mais il y a d'autres tournois, d'autres championnats. Rugby par l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, oui. Il y a d'autres championnats disponibles sur la plateforme. Beaucoup qui parient sur les combats boxe, sur des rencontres à tennis, Nyonsoana et Zabongo, possible avec Mbet sur notre application téléchargeable sur le site internet www.m-bet.com/cd. Tu peux parier directement sur le site internet ou encore vous pouvez parier dans le code USSC d'Abizabongo étoile 411 10 pour négocier la Vodacom, tu peux étoile 144 10 pour négocier la K Orange. Merci beaucoup. On repère ce numéro de téléphone. Bien sûr, tous les journaux dans 082 900 0037 089 500 0099 ou encore la 097 ou 05 faux succès 63. Merci beaucoup à Ndeko Val Enga. Alors Ndeko Wata, bienvenue. Bonjour Ndeko Toubadiaï, bonjour Naba auditeur, Naba auditrice. Et il y a grande gueule. Ça fait longtemps, Nico Lebele Tokutanité. Na pesi ba ngombote toye je crois ndenge ba ndeko nangami balé au Chukoloba mosquée Mende communicateur à DSMP na ndeko Apo Dikoko communicateur ya OC toye kakapona ko sensibiliser ba supporter ko pesa ba côté ya quoi côté ya to vandaki ndeko Tobadia to raisonnaki biso misatu tokutanaki moni nde tolobaka na kati ya mboka bato mayele bazali bato pe oyo bazalaka na désordre bato presque ya medel nyonso bazalaka biso totiaki mayele comme monde ya sport ya ballon ya motopi wana comme côté biso tozali totia mayele na biso tozala bato moni ba mosusu baza mingi côté ya politique ya mboka biso toza côté ya politique ya masano comme eza biloko moko ekota biso tomonaki tokovanda boite esika tozokende l'état congolais auti kosala mama na mosala et surtout biso bakinois tout ça qui na suna ba stade te lelo vraiment depuis anini to betala ngo match ezalaki kutondi maki te ko mande ko yango to vanda ki na bandeko to zui idée o biso misatu to sololaki to kenepe ko mona ba konti na biso ba club to yebisi bango tala idée to zui en tout cas ba konti ba lobby to ko lo baboni idée ya malamu bozana ngo bokine nango yango côté avec bien moko azali na l'équipe avec bien nyonso tout est na bolingo avec le bien na mayele ndeko mende pe nga vandi wana à l'équipe ba imanye nyonso te na bolingo ya imana bien ndeko Apo Dikoko à l'équipe bana ose nyonso tout na bolingo ya club na ye mais to vanda ki totalité qu'est-ce qu'il faut tout même implice na ba club na biso tout se sensibiliser biso moko to miteya to batela biloko to pesa bande ko na biso ya Kinshasa totalanda kisa etango baje outi awa ya francophonie ndenge bato ba se comporter na biso moto kotaki wana et pourquoi pas biso balé sangisaka mon opposant na moto majorité bazo yambana donc eponaka motuti ningo outi koloba exemple ya ba stade ya Mindele chaque match etondaka mais tango ezotonda ba yebi ke na soni billet o équipe na ngai soki bazo muke batangi ba yebi nombre il y a battu bakotaka na stade wana na yebi ke tokoti autant club na biso na mbongo mais biso awa tozoloba équipe na biso en tout cas le bien le félicitations de konangai au lobby que
désordre tout ça là dans stade et qu'on soit solution pour notre équipe na biso ba solution avec équipe solution avec club et qu'on soit makaka na kati avec club solution il y a OC et qu'on soit makaka na ndenge ya OC bobimi na ngo libanda mais ba oyo baza sensé ya ko solution ba vani na bango bazo tala tant ba ko solution bimbo ko yeba ya ngo monito meni eloko wana to ko yebisa bandeko manka gagner o lelo avec club na imana o tozo ko sibir na Kinshasa a vita suko zo beta au beta match outlo imana soko zo beta au beta outlo match to beta qui est ya libosoto to perda kimbongo vita imana il fallait avoir recette ya $4,000 vita bene moto perdango mais to yeko futa amende mbongo uti na propre poche ce qui les loba club na biso za na mbongo te eza faute na biso moko ba supporter to lingi ba club na biso te to lingi ba club na biso na maloba ya lukuta club nanga ce qui est poli na liaka te kaka victoire balingi club kaka na victoire voilà et pourtant la balle tout ça en défaite tout ça na nil tout ça na victoire ndenge ndeko na ngai menda lobaka soki te na stade to yaka poto gagner mais ekoko arriver to poli ekoko arriver to sali nil et to boya équipe na biso et to lobaki no to buka stade bongo soko buki stade lelo ne to perdaki $4,000 wana chaque lundi il faut équipe na yo et s'entraîner vite imana to sana ba stade te na ba OC gokende ko s'entraîner ba terrain au besoin louer pendant 1 heure de temps $300 wana il faut mais pas président yo vani nanda kwa équipe so s'entraîner te obimisi mobulu a obimisi mobulu est-ce que oyena $300 équipe s'entraîner ko s'entraîner wana il faut ba jouer ba transport so ki ba jouer ba transport te ba ko yebisa yo place que na vanda mon ba jouer bazo transporter ozi makasi ya kobuka ya kofinga mais omemaka eloko ya monaki ndeko na biso to vanda ki to ye auprès ya ba club na biso misapi ya minene uzana ba supporter belé na capitale to mema implique po soki to continuer boy eza la bandeko ya OC po déjà ba kebisa ki bango déjà muntu ko risquer ba grand club boy to beta ka championnat ba konzi baza capable ya ko bloquer championnat to beta ma bandeli tina suka wiklo mais ça manque à gagner mbongo wana zo et porter un plus beaucoup beta match stade 20 mètres de plein vite à quoi combien aussi à quoi combien on dit que mbongo wana ko faciliter ba dirigeant ba joueur ba za wana so ba futamité kaka biso ba supporter ba joueur moni mbongo biso to yena ngoto so billet et les général moitas place président ko ko bimisa sous $5,000 à ça la ba dépasse na kanisi dans $5,000 pour un entraînement il y a 2 semaines bien 4 semaines mais mbongo wana bino bolingi te to lingi to sala désordre na ba stade pour ba bloquer biso moya ko sala susu moyen susu to ko tsaka mbongo ezate ça passe. Merci beaucoup. Alors titre informatif bah déjà qu'il le parle. Alors Ndekomende vous a communicateur de SMP li kamba violence na stade to le bien trop to comprendre pourquoi il ko les persister pourquoi ba supporter bazoko ko intérioriser résultat il y a match T cause la négatif positif ou un match nul. Pourquoi ils ont posé toujours problème parce que tout le bien violence moroté et influence ça résultat match surtout celui homologué par l'instance qui a une foot ou sali désordre entre temps au poli non seulement qu'au pola il faut foutre sous amende manque à gagner supporter les lots nous a homologué la bande de quoi SMP particulièrement mais ça je n'ai pas en termes de sensibiliser bon pour violence soit ici là. Merci pour la parole. Pour nangai na roloba boy omoni tozana catégorie ba hypothèse tona catégorie ba hypothèse et na ba hypothèse mususu oyo bayaka ayo kotala match sili équipe pola et gagner et salani hypothèse à zone ezana ba hypothèse mususu pona bango baninga équipe pola te donc et ça la pe nulité kabatika ko supporter wana et gagner akaka OK na loi bali tozana nil ndenge tolobaka tozana victoire tozana nil tozana défaite oyo koya état que supporters faut ko accepter nous surtout wana alors biso le tofandaki na bandeko toya constater le remoko que ba supporters so bazo sala mobulu baza les mêmes supporters o ba utana Bering ba utana V-Club bazo utana aussi pona nini toyo ko sala enquête toyo ko découvrir les mêmes supporters so V-Club bazo beta au moins balati bilama V-Club
les balata bilamba avec club match soke sili baza ke le kota bis babani ko ba mabanga parce que to landela ki ni na malam bazo ba mabanga alors le ba mabanga na batu bazo kima ali bazo landa batu pona nini baluka moya ko yiba ba kuta tile matunge ko botola batu ba pareil ba nini tout ça sope deri ya zobeta ba ulata bilamba deri sope osa zobeta ba ulata bilamba aussi to identifier ki ba hypothèse wana liboso ya mibale sope foot na biso zobeba omoni mutu akozwa mutu aza normalité makozwa un hypothèse wazomela babiloko na ye wana zomela pona koluka moye ko corrompre au sa mobuna sad banza banani to constater que eza basien dirigeant basala clique na bango mobo soka za na vita alongwe asale kili na ye soka za na imana alongwe asale kili na ye na ose ndeni moko match biso to beti contre Union Maniema na kasaba ndeko ba monenga na sensibilisation to polai de na bina ba hypothèse bon ouais to ba itende to repola mais na ba niko sensibiliser ba hypothèse na pour tout na tibine il faut tout s'attendre comme na lubakate tout ça na toi résultat ba hypothèse ba ndima na moni match ande silaki au mona ba hypothèse ya deri ba bengi ba jouer à deri alors ba jouer musu ba bangaki voyez que ba menacer bango ba betel bango maboko ba lobibi ba ibano manzembo ata to poli biso to kolembate biso ka deri eza ne kivia ba hypothèse autolobika to identifier ki babana ibana na tribu le ba biso premier bi deuxième bi to robeta le président Paul le robeta le la romona oke ba petit wana plus de 100 hypothèses yo ancien dirigeant au sommet ba hypothèse wana ba billet pour na ba ko kota kaka pour na ko bebisa match ya deri ba hypothèse ba tuna memeli mais match siri to ki salo mobule bima na sa nga bino effectivement mobule bima na sa kamu kiri wana ba ye ko sala dégâts moko impossible oke le ba hypothèse ba kendaki ezaki kiri ba kulu donc ils ont gens qui sous-traités, anciens dirigeants pour faire des ordres. À chaque fois, sur l'équipe est polie, il y a une équipe à Agnon, c'est Bazali. Ok. Bazali. Et puis, tout le bas qui est au béton 7, Bissomisato, tout le bas qui est ça va chaîne Oyo, surtout bateau bazoleka. Bateau bas réseaux sociaux. Bateau bazoleka, équipe est ça le mot bien, à coller la chaîne à télévision, abonne Bamaka, Moka Lukuta, message Moka N. Oh, ce qui équipe est poli, le tourolonga présa Paul, tourobeta présa Paul, tourolonga maman vite tourolonga présa qui même. Au moins batouana, le baso le bon basipoté musu baso yok. Baso mona ba réseaux sociaux. Match beti équipe est poli, faut s'attendre que équipe est pola, mais bango baké baro sala des autres à cause de makambo bato baso sala. Yango toloba ki na ba konza sport, il faut battre la biso batouana. So ba continuer, il faut battre la justice parce que nous surtout na baso sala. Et ce c'est installation sportive. Au moins des stades babon ça qui a le nom tu n'as sepeli ne marti commis a sepeli ndenge fait mais commis mais tala ndenge na match vita deri ne mobule bimaki ndenge stade commis maman de l'équipe manque à gagner fallait sous bon hypothèse le ozoya faut contribuer peut-être to yenanga ndeko wata na apo hypothèse moi bani ko critiquer maman vita nga habiter papa yo ça hypothèse avec club la sa carte na yo on peut sa accusation on peut sa rien il y a un autre ça va hypothèse base à la kimia so ba yero sala ba yero tala match to ba no tambola so ki ose azobeta nangai mutarene ya deri na muta avec club na muta ose to ba no tambola biso nyetu na stade to ba no tambola to kola équipement o ya biso to ba no tambola pour na ko sensibiliser ba hypothèse ba tika violence. Parce que ceux qui battent qui violence, le nom biso, tu as que c'est dissé na balle. Biso sa balle. Au moins. Alors, problème est que le stade, soit va candidat dans le stade. Tu vas ta playoff, ça va hypothèse. Et c'est ça, madame. Alors, il y a un moment où tu as une hypothèse. Ce qu'il y a dans le stade, et c'est un match à 20 clubs, et c'est un match à Dering, et c'est un match à OC Renaissance. Ce que y est équipe de poli, c'est de fait. Ce que ça dit, c'est que ça dit, c'est que les allois, c'est que si
service sécuritaire avec Vita Club, aussi relation du Congo et mais malgré le service sur les services, le futur les mauvaise foi pour nous saluer l'image dernièrement Mathieu Begaki contre aussi relation du Congo et Céleste. Le professeur Tyler Lubanga est chargé des missions du chef de l'État. Exactement. Donc à côté stade pour exciter Bandeko Mususu basala mobulu alors que c'est pas normal. Ndeko mena utolo bawa balé ezana 3 résultats et puis balé za loisir. Balé za ezate so tozo betana vite comme de toza benemi non. Pendant après 90 minutes tout ce monde qui bonde besoin minutes si vous yo au sepela m sous vita pour la descend pas pour la au sérénissant du Congo pour la nasima yo ça la désordre et tant yo ça la désordre wana ba conséquence dans heureusement pas ba dirigeant ya ba club oh yo mto sali désordre aux même na impossibilité à quoi assumer ata 1% ba conséquence au yo causé donc au monde de Sylvain ba biloko yo campagne oyo biso to telemi biso misatu pona ko réveiller conscience ya ba supporters soutenir équipe na yo lelo toujours ba ndeko men na utolo ba to ko tena ndeko mo libanda avec les bien abani ko lo ba ndeko wata to tunye papa bon to boité pesa biso na carte na yo ya contribuer à la vita azala monter vous comprenez oh quel lelo ba Real de Madrid ba Barcelone ba Manchester City United ba supporters bazo contribuer na épanouissement ba club wana à travers ba chaba mayo nyonso esengi pona développement ba club na bango. Alors biso awa beaucoup plus bakomi animé na mauvaise foi bakomi excité pona ko la violence na ba stade pona ko salir image équipe nous la Vita la DSMP la OC Renaissance du Congo alors c'est pas normal. C'est la raison pour laquelle telle la conséquence de Sylvain. Les lots la championnat na biso mais qui nous sait se positionner. Alors tout ça c'est peut-être fois Jamaïle, c'est peut-être fois comprendre qu'il y a un stade biso na OC Renaissance. Tout ça l'avertissement oui, mais tu lances déjà campagne au banaka la stade des ringte. Et puis stade des poubelle. Tout ça pour nous repérer sa image ya malamu ya championnat na biso. Donc supporters nous sur DSMP, il y a Vita Club, il y a OC Renaissance du Congo. Il y a qu'à soutenir l'équipe. Les autres là sur Vita DSMP, bah tous les matchs dans huis clos. Et ça manque à gagner pour la club. Nous avons tout le bat. Recette il y a match à DSMP na avec club. Bah j'en monté. Tout ça, c'est à cause de désordre inutile animé par bateau bazar na mauvaise foi pour nous salir image de l'équipe, non seulement image de l'équipe mais image il y a championnat mené le coup la ligne en foot. Alors campagne yango oyo bozo sala ils ont se limité qu'à la Kinshasa tout peut bozo penser à kokene nango sur toute l'étendue de la République. En réalité pour le moment tu na Kinshasa mais vision za munene parce que RDC ezaranga na OC Renaissance té ezaranga na Vita Club té ezapeka na DSMPT ba tout puissant Mazembe zali ba Saint-Eloi Popozali ba Simba ba Bazano donc ba Veti na Matadi ba Makila donc tout est ali. Alors tout s'organiser et en plus n'a pas communicateur pour les différents clubs wana va rejoindre idée au biso tout ça nango ce qui le lot bandimi ko s'adhérer na vision biso comme ça la vision non ya ko insulter ba dirigeant non ya ko salir ba image ba tout mais vision de chose ali pour na ko sensibiliser supporters à comprendre que violence dans le stade est à mabé. Ceux qui va communicateur avec club wana. J'espère que va la biso. Maintenant tu bani ba campagne balanda biso. Va rejoindre biso. On est là pour travailler en collaboration.
Merci beaucoup. Topé Simbote na Kulutu Willy Kande Kabaseli Wazolanda Biso de quelque part à intervenir pour l'émission à CPL vraiment l'initiative au Yabino Bozanango à CPL Nango Makasi à sensibiliser vraiment les supporters et surtout ça n'a pas été qu'on sensibiliser bango comme menacer les journalistes à chaque fois qu'ils vont émettre un point de vue sur le club. Vous sensibiliser bango en tout cas c'est Peli la initiative Nabino. De quoi ta intervention parce que tout à l'heure photo chama pose mon cas avant toi yamba grande gueule. Oui, merci mon Pansango. Et au moni image au monaki koyoka ndenge bandeko balobi image to monaki tant tozo kota na francophonie aw. Maman a préféré aya na mwana ya bébé ya 3 mois. Effectivement. Pourquoi pas les loyo okomona to lati ndeko tubadia ya uti ko sekangai abwake linga ipo aganiaki ngai wana to saba Barcelone ya azar muta Real ya kombo nanga ipe naza muta Barcelone ya kombo mais naza muta Vita les pères de mère mais sikoyo tala comportement to la kisi eza pona nini na ke plus loin ko senga notre président ya gestion lina foot président Bosco Moyo toza na vision oyo bameka koyoke la paix moi souci na ba club oh biso tozo sanga bandeko na biso bandeko bazoti ni la biso ba félicitations ndenge mo pandisa ngolobi toza na besoin to kende ko sensibiliser tina lumbaji il y a des véhicules bien ba imanie ba mazembien oh ba il y a lupopo ba lumpa eza na sanga balende désordre eza makasi to lingi to te ya bandeko na biso nyonso tout bayeba nini eza sport surtout oyo tomoni awa eza bandeko bele ba utaki matadi na kuta na bango na stade wana na mona bango so na kia matadi bayeka makambo ya francophonie baye mutaye na bana mwana 5 ans mwana 3 ans mwana une année baye pona ba participer na mambo bana ko lekana ba stade na biso la francophonie babi poto ekiti na Kinshasa bandeko ba club na biso po ezala bien ezali biso soki to bongisi ba comportement na biso mopansango moni conscience ça la biso biso misato soki esali biso nyonso ata 85% ya ba supporter ya club nyonso bokomona eko changer et surtout to longa na esprit wana que équipe faut gagner kaka soki e gagner bien poli c'est que ba dirigeant bazama be soki surtout des fêtes na biso na Congo ezalaka na ba parenté. Merci beaucoup. Alors Ndeko Mende, est-ce que campagne oyo ezana timing oyo bocheto pe bo kenango sur toute la saison? Donc kenango c'est toute la saison. Saison mo boto kenango et puis ceux qui ndé na ipsi OK, na ipsaki OK, ceux qui to bandi face retour ceux qui la prescription médicale de glace le ministre a lobby qui a enlevé suspension auto senga biso de bandi campagne de sensibilisation to lukape moi pe biso pe ba communicateur to lukape to kutana ministre to expliquer pour aller to bana phase ata match à renaissance avec les a lukape ba hypothèse ba lukape ba quota parce que équipe si vive parce que talaka ba club na biso ningi zali ozomon ya to lobaki que campagne de sensibilisation to continuer na motina playoff soki bakonza mboka pe bazana moyen ba pesa biso pe ba baro pesa biso pe ba billet to ke tina Lubumbashi to ki sango ke na Kolwezi na Kolwezi ba bibi kuna Simba kuna ba match so beta makuni so sala ba deso de mobulu alors photo que me peto luka moto kutana ba ndeko wana to kutani ya Mazembe Lupopo yo moko bi guerre Mazembe Lupopo chaque fois bazana ba guerre photo luka to kutani ba moni biso to sangani ndeko Ose, il y a Vecleb, il y a Dering, il y a Mazembe, il y a Lupopo, Simba, Sanga Balende, Maniema, tout ça. Tout kutana pe bisonyo tout que la différence province wana to kutana pour ne tout sensibiliser ba hypothèse afin que foot la biso kendi boso parce que les lois ba hypothèse bazana bowling équipe na bango ba comment comme c'est l'équipe ba onde ba Real et ça ba Barcelone au moins foot la biso kendi boso. Merci beaucoup Ndeko pas une minute lelo c'est vrai que bozo sensibiliser ba supporters admettons que la minute ba yo kibino ki ba sala son mulité mais le stade est encore fermé. Est-ce qu'on a un message à l'endroit Bandeko on a la possibilité notamment le ministre? Exactement. Exactement, voilà. Donc, moi je pense que l'objectif n'est plus ce pays à moi, tout ça, que c'est son excellence, ministre Kaboulou, au moni, tu y as que nous sommes salama qui ça lui passe. Et puis, comme un bon père, Ayokela, Bissoumawa. Ayokela, Bissoumawa, vraiment, son moni de Telemi Boye,
parce que nous-mêmes sommes reconnaissants, il y a des rares, autres ça là. Le lot au stade Tata Raphaël, stade des Martyrs, infrastructure sportive, voilà, quand même, et je appelle le gouvernement, ça va sacrifice belé pour tout le monde comme on a niveau. Alors, ayo que la Bissomawa, Atiana C, non seulement ministre des Sports, même l'INAFou, voilà, président Bosco Mou, ayo Kamawa, Atiana C, ballon la mesure, supporters, dans le stade. Mon frère, au moment où tout le monde combien de lobby, est-ce que les Japonais ont directement déterminé? Non, moi dans le bas, non. Moi, tout le monde ils ont la même phase de poule ici, même playoff, même championnat ce qui est ici. Donc Sylvain, il faut continuer campagne parce que championnat ce qui saison est ici. Mais ce sont choses yati. Si vous attitez nini, bah supporters bah vous avez ce qui est télé ici. Merci beaucoup. On marque une petite pause avec Yannick Mohamed. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite. Le Grand Gueule revient dans un instant.